c'est tellement difficile de combattre moto ou une étoile puis na réussir à combattre eza quoi histoire ya ferigola artistique bazulu ka ba combattre ba éliminer la musique congolaise puis la musique africaine eza ko simbati yo quand si pour na combattre ferigola eza ka mongo parce que na normalité na sala na bato rien dans la normalité na sala bato rien mais koye baka musala ya on te sala ke no ba combattre parce que ba yebi que non muto so to telemi se to tige to telemi boye ezala matata donc ezala ke no bato bazo combattre oyo bazo mona eza kati na nga ya on bazo combattre donc voilà. Celui qui gère cette page ça Azafante c'est un bureau de Fali notamment na Fali Ernyoso bakuta na Ernyoso batambola Ernyoso balia place mokonde mokolo eloko eloko finga faire tongo midi poko. Alors avant de me demander d'arrêter de parler de Fali de commencer d'abord par demander mokolo page au bureau ya Fali soni tu kana ba live na la kon wana ezanga mutu ezanga makolo ezanga mayele okosela papa chéri makama ba ya ba Cardozo awa papa chéri shiba wa kilchema Cardozo on katana ndezobuma boyaka na ba contenu sans vérification chachador n'a rien du tout matalana aya sali publicité ba PCN visa sili akimi golwa aye wario pas visa lokwa mesana ki lele akeka ipa ba lele ba paye invitation pour ya ko défier chimène ba l'échec une femme posée reste tranquille neti ba chimène mingi ba jema kokonjoni jemima ya Paris azonga a créé entreprise Maria elle a quoi à part coucher avec les femmes à part elle laisser sa mère souffrir maman na odinda la mai mokomsusu pour passer dans le conseil de maman na eti. Tout le monde a pour aider bisot. Valérie, yako fungola mbanga isu. Nous autres passé que journaliste a fallu au fin il qui batata na maman na ba bêtise. Nous autres passé mais courage. Et là au moins na braza courage ya. Un jour ba considérer bino. Manque à matière, manque d'actualité. Boana concert kalate mozomo na mutaya vandi. O benga faire comme warrior, faire te ya mukolo. Boebindete po ozala na courage ya kotanga kombo ya muto ba benga ka adversaire non, il faut za non esprit, ozala mental d'acier. Il faut za non sir na yo. Et alors ko lotanga kombo mbanda. Il faut s'assurer que mbanda on a lekie na bassin, na lekie na démarche, na bota kakoleka ye, mobali alinganga koleka ye. Po mbanda oyo moko lenga, yaya, obando donke. Se ba tunyo mobali obimane ebiti kaka na mwasi na ndako. Okomyo etalinga te. Mais mwasi andako. Ayebi ke ndena na mobali boy. Makango ana so leki na mobali obiti kaka ponga mère naza. O fera sali yango wana. Ayebi ke yazane chanteur soye boye na tembe bachaka ba micro to revese ate faire un chanteur ni chayer ni cordonnier ni sapeur chanteur chant donc mambo sali ezake soye tembe na tembe acoustique bochiri biso ba micro bocheka plateau muta kufa ya boni to sa discussion ba bizengi do bino nde malili ya poto bino so bongo bazo wengo comme ça so bazo ba te net ngabo na kata ba classe mais na na sagesse ba benga ngo boanya kibomoto na ngo intelligence ya classe na buka bik momoni kibomoto jamais donc oko komisanga zoba teka na lali na la muke pinga akoli na la samba na balabala yo na malili ya hiver okomi liboma likwa McDo yo komisanga kizengi oyo ndimisanga na importe kwa mambo ngana omona mambo msuno oyo ka mambo msusu ola musanga Karine Lamuka paper va gaffer paper avec una pesi fali bonne chance à gaffer fali azwa risque na mekati ameka ba wario ba kabwa no kese kufa. Ce qui fait rigoler na bête concerté, après si fali courage, boenge bo interpréter.
Bwenge bokosa offert apesi fali courage pour ça pour ça ba wario ba soutenir ye. Ya mukolo asa betaki. Ana pour ça soutien na bien motute. Aza juste sage et aosela ki mukolo trop sur na voix na ye. Aibi ki akobeta beta batu soki ba tie micro a muto kufa. D'accord. Il fallait que tu kama ndeni atangi kombo awera. Mais je bozo kama po atangi kombo ya fali. Bo kama ni. Héritier ou atakuta otine ko chrétien ba gaulois kalate. Matangi na kombo héritier. Apesi na date à concert. Wana boyoka ete. Pour bon mon akebo ba fan moko agité manque actualité promotion exacte mais boaka na ko finga na ko sekebele te ebo sa promotion botikali na quelques semaines ya concert bo sa promotion to eba ke fali auto bimisa album bocha ba live bocha ba nzembo bo lingisa biso ba nzembo afali bo expliquer biso ke fali auto sa featuring na Wizkid to ana besoin explication to ana besoin promotion to ana besoin to yeba ke drapeau amboke linge ningana lisusu congolais moko linga matisango. Mais là on a l'impression que les concerts sont annulés. Na concert kolobela concert na pibi boza absente. Mais kotanga kombo faire représente. Yango bino ba journaliste affaire et to ya fali. Moi je ne blague pas. Nazo ya na bilo na obeta bino après beaucoup trembler. Après ça va que dénoncer bozo banaye, yemo ocho a publier vidéo nanga pour se défendre. Il publie ma vidéo pour se défendre. Eza bureau ya fali et fanjo nazana ba information tout o eza bandeli ako beta bino biloko parce que eza ebele bolela eza na artiste moko oyo akoka ko digérer présence ya Ferigola te na artiste moko na asangani na iska Ferigola bima na maison mère parce que Ferigola za artiste majeur ya maison mère ya histoire ya maison mère parce que Ferigola bandaki na wenge grand wenge asalaki kuna histoire penzate parce que yimbaki kuna nzembo te zalo salaka ka ba cri pendant ba concert na bango mais Ferigola yebani attaque vedette ya musique congolaise na maison mère parce que ba solo vocal ba intervention ya Ferigola yebani na maison mère ici koyo Ferigola tonga bandi carrière en solo c'est là où ba ko activer motema mabe ou le comme exagéré comme kindoki na batonini ya fali na vina biso erason moto afungole la fali porte za vina biso erason tango vina biso erason afungole la porte sans karabani ko finga faire maman Ferigola leka na TV alela c'est là où fallait comprendre que non faiblesse ya faire za wana le quoi faire za kana azana voix alekinga na profiter na faiblesse à faire na yaka ko finga ina finga na tinda ka bato ba finga faire ba boya faire peu importe makamba ko sala photo boya yango yango le Ferigola porte ni fungwama ba fallait recruter bato fallait créer ba page Facebook oyo bazawa na matin midi soir pona ko boya Ferigola ta sali makambo za ndenge nini bakoya ko boya Feri ata makambo za ndenge nini bakontima jamais Feri yango le biso pe to la muka depuis 2020 la bande au défendre Ferigola ça fait 6 ans azo défendre Ferigola valablement parce que nous avons banzembo à faire ici, nous avons à peu près 6 chansons et puis c'est une réflexion ma casse qui n'a pas pour défendre faire mon col oyo faire aux alakati attention qu'il y a des trucs dans vivant mon col aux alakati de la boutique pour défendre faire nous défendre faire gola te pour hasard artiste à mon mais non nous défendre faire gola pour une injustice au bazo salaï na mokili et ben justice wana ngapi na passa na ngona vie inazo continuer ko passer na ngona étape ya vie et moto apesa nga force moto apesa nga courage eza faire tant nous allons na tongo na yokinze bo faire et consoler nga et puis nga sous plus d'intelligence na sagesse et c'est là où j'ai vite compris que ba œuvre artiste Ferigola eza ba œuvre photo protégée notre konzugo kanzembo amour illusoire mais non to kanzembo na ka vite fait toujours temps ya kolanda amour illusoire tout le monde qui nous fait travailler avec les artistes congolais tout depuis musique congolaise banda tilelo
aucun artiste a travaillé nzembo loko amour les oro feras ayembi ezala côté texte ezala côté voix ezala côté mélodie non aucun artiste na lobi bien aucun artiste congolais quinois asali loko feras sali même la musique africaine azate soko landi nzembo wana à la lettre fanda yo kango zongela ngo rizongela ngo na ko demander yo landa na tongo makasi ba 4h to ba 5h du matin wana bruit ezate o lamuki na tongo mémoire nous a fraîche ça les logoté landa ngo soko sala ka sport ti yango za la boucle ozo sala sport landa nzembo wana amoglisoir ko comprendre que non les faits rigolo abeta vita imana na faits rigolo abeta libiso lilo amoglisoir ezana nette amélioration c'est-à-dire que fait azaki na voix azaki jeune azaki na voix bien kaka mais tant on fait comme sous mokolo voix na ye expérience ya koyemba na ye imati sous makasi lelo Fergolo azana négligé c'est parce que Fergolo aza artiste indépendant azana maison de disque te zo soutenir ye lelo fali aza ko réussir ko sala ba exploit wana bazo tinda signer partout parce que aza artiste wazana kati ya maison de disque parce que maison de disque ne sala tout pour na fali kinde sikatel ba on bazo négocier ba contrat sikana pour que akini pour la visibilité na ye mais ce qui fait Fergolo azul le moto o abikino ngana zana 1 million de dollars ngana zana 2 millions nanga na tiango rien qui pour na marketing na promotion ya Fergolo bon mona kino ba artiste na tout bazo luka ba ma faire lelo musicalement parlant artistiquement parlant ba ko kale souffririté parce que Fergolo zana ba biloko oyo Fergolo bimsele so album te mais to ba no beta banzimbo ba version ya ba version so ba no betango ezako banzimbo ko amul lisoire akwa ko beta na version R&B ezako banzimbo ko ma meilleure chemise Fergolo ko beta mona version ya musique latino obeta on kana ba violent kanka ba ndela beta kana violent ya yembi nzimbo ko diki ba beti symphonie atika voix na ye akoko remémoriser encore de nouveau ba chef d'œuvre na yo wana okomona ke ba artiste tout oyo bazako ina faire ba kanga monoko et ba konto bazako zo lokuta ba ko zongo lisute moi j'ai vu concert au bozo négliger na faire présence ya Fergolo na makambo match ya Danemark na moni extrait lobby na TikTok ya Picasso Mbayabo malheureusement na bossa na ko télécharger ngo pour na tila bino bomona et na mona ki ndela Danemark parce que Fergolo tamba à côté dans zemona bizorbi wana sokolina ka Yesu beta maboko bon et wo mondela yoki na nongo a bouger te mais tango Fergolo bandi ko boaka mondela bandi ko bouger mondela bandi ko bina bandi ko sepela mondela alataki bilamba Danemark alataki RDC et c'est là où j'ai vite compris que non Fergolo azana serré problème parce que ils en a bateau ou bazo faire étouffer image ya Ferre mais mondela ki kuna yoka lingala te mais son au faire bimisi na voix na ye et ça linini lembisi mondela a vite comprendre que non c'est un artiste de talent bon ya zakini mondela na zani na mbongo te zani ka fanatique ya Danemark ya ki kotala ni match mais allez-y voir que Fergolo so même sur ba dimension amour lisoire lisusu na version mususu non batona ba okanga mbanga Fergolo ko kota iska bango ba kota te et ce qui se demande na faire il faut tricier les arts trésor Congolo bino ne boza bo gérer biso na communication bo et d'arabiso des fois tant to sala ba vidéo boy bo zoka ngo considération bo me artiste au moins ba période le quoi album ezate eza purement conscient on peut se battre tricier les arts je pense qu'il faut na sala longuement privé le quoi Fergolo zana ba album e bimina onte Fergolo ko bete la biso o ma acoustique mususu hein azuli kwa nzembo diki ayembi yango na symphonie azuli nzembo mususu ayembi yango na piano azuli nzembo azuli amour lisoire ayembi yango na guitare azuli regarde-moi ayembi yango na ba violent hein donc ça diversification na bloc wana asala ngo compilation par compilation chanson wana atili biso wana tanato de l'album na biso ya code 16 ça va encore donner plus d'actualité ko pesa biso to zela toujours na goût to zela version ko ya na kati ya baboro na tango osala ngo azoboka mo ba baboro moko ko ya na code 16 déjà to zela na mo image nango akoboka ta mo 10 secondes to mo 15 mo 30 secondes ya partie mo quelques textes kaka ya baboro zo ya et je pense bien que tout le monde a négliger faire
akoka lisusu ko négliger faire te bakomona version mosusu bamona ya faire te. Je crois que parti na kokata yango toso na kati yango te na kosala ngata audio na sala mwa vidéo na tindela Tracy Eleza et ça va encore marquer l'histoire ya kosakana te.